Capage TV. Capage TV. Opération, elle est prévue pour 30 minutes. Elle est vraiment prévue pour 30 minutes. Mais tout ça, elle est 3 heures du temps. Ouais, tout ça, elle est 3 heures du temps. Capage Chinga, elle est soustée. Elle est soustée. Les élèves qui médecine en Afrique du Sud, les élèves qui évoluent ou encore avancé, mais dans sous nation qui pété les lots, merci encore, na solo landé non solo là. Lisa si ndo le tuni ceux qui bimité non balongo liangote batiki yango possibilité au longo ezalaki parce qu'il y avait vraiment des appareils et sengelaki mais place balle ezako se retrouver le médecin ont jugé bon il y a tikango bongo. Donc, possibilité des ala qui mi balé soit et que ça la na sala na comme paralysé à niveau kingo ou soit na dae soutien à la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi de permettre vraiment na qui en Afrique du Sud et puis na zala na hôpital privé pour nga ba traiter nga mana passeport ba traiter nga mana passeport monita utoana bomoi nde lokwa kanza embaka tango zana bomoi tango makasi ezana nzoto yebisa famiko lingaka bango liboso bawa tu vois tant on a makasi na nzoto boye faut na yebisa Dieu mystique na lingaka bien que na que mon publication on a coufi na sali boye na za entre ouais la vie et la mort entre la vie et la mort bani moi ba page carte ouais na comprenant qui bande ko ba page faut bana na bango balia faut bana na bango batanga faut bakisa ba abonné belé mais ba tenir quantité na libota na nga ou encore na bande ko na ngape séjour nyonso sali na sidaf et lobelioni namoni lisusu importance ya vie autant namonaka eza nango soutien te mais namoni lisusu importance ya vie dans le sens oyoka posa ata mosusu ya otambola ou encore ya kosepelisa nzoto na mamboto luka mpe kata mosusu kosala mais la santé ne permet pas aussi longtemps towana mokili biloko wana toki oignorango te haine jalousie ezalaka place bat baza. Je sais pas si on paye pas bani amezala tellement non maîtrisé vraiment bien te ne banya ba viva ya autant sous na ko e baté ceux qui peut pas bani amezala mais pas batu jalousie haine ezali mam bariva génie maman zala bopeto moi na pe azala na bopeto na ye Touro est à 2021, ba âge mignon sur la main et ba basket, ba sondage, des zéro à ti. Pour ça, on a le mbangu, boya. Ah, on a mam mignon sur les alliés. Maman, bonisa bana, pour y avoir de bokasi à la parole. Mam et mignon. Chez Mam. Pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado, dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 25 124. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construite SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics.
Loukou Béni Daniel, Service Construit SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Loukou Béni Daniel Service Construit SARL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au plus 243 85 12 52 330. Loukou Béni Daniel Service Construit SARL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Capage Télévision, bienvenue chez nous, merci. D'abord, nous sommes dans la biso, vous en avez biso et longo, tozo na bino, tozo continuer na bino, et ça vraiment excengo ya kuza na bino. Merci d'abord au balandara biso partout, monde entier. Kinshasa Mobimba, Paris Mobimba, Londres, États-Unis, Mbandaka, Angola, Luanda, Massina, partout na linga bino mingi. Bo se plaignaki, ba biso pe ba sambelaki, ba maman na biso la diaspora ba ki ba rotika te. En tout cas, 6 fois, Mobik ici, Batebele Batunaki nga capable chez un problème nini. Les ça c'est où ezalaka, est-ce que ezala raté, ba doute kota ki mo ebele. Frère nanga na tika ki en Afrique du Sud, on na zozonga, yé a tikalaki. En tout cas, na pesi leader bambote ebele place azali, mpaka na biso ayambara biso, en tout cas très gentil. À leader, malgré que mikolo na oya en Afrique du Sud te po de ya na bete mwandika, na za côté bususu mais na oya kaka. Ayek mambabi kende kuna nabite kuna sikote bata Dubai bazelanga nazoya kala mingi te ba balinga vana 6 fois ba mitungisaki mais tozana Mobik ici awa la PC déjà bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonne santé. Ouais, Siko, ça va par la grâce de Dieu, Cynthia Kapash. Pour na Nzambe représenter kanini Nzambe. Na bi religion notée mais na tika en Christ en général. Pour moi, Dieu représente tout hein. Circonstances il y a une représentation en Zambie. C'est pas pour rien on nous dit dans chaque circonstance toku Nzambe. Donc pour moi Dieu représente tout. Tant que na monde na biso na mokili lelo bolingo za sous na place te affection za sous na place te on croit peine na mambwana to et dépendara na place pe na milieu yo ozaleli. Bon aussi longtemps tu as mokili biloko wana Tokyo ignorant ote haine jalousie ezalaka place Batbaza. Je sais pas ce pays pas bani à mezala tellement non maîtrisé vraiment bien té ndé bani à va viva il y a autant sous na ko ebaté ceux qui peut pas bani à mezala mais pas batou jalousie haine ezali. Au bana carrière quand et puis aussi combien des années na carrière là. Ah, na bandi carrière moi longtemps. Moi kala vraiment moi kala. Déjà je salue baine nanga on a qui okuta place na banda qui na qui banda musala Mike la Duchesse et puis Bobo Manoka Boss Kande Sam Katokolo chef Matuza donc déjà na 2003 ezangonga kutana na bango yangonga kutana na bango tilelo oyo nazaka na scène on a quitté. Avant de continuer la question, Joe Mystique, j'ai l'impression moi extrait à 6 fois en mode Mobik ici. Attends-moi, gazette n'est moi à Moukier, scénario moi à Moukier. Merci hein. Autobanda no matabi sur ebit. Na joue un peu rôle et ça là fait bien. Défaté Kapacho. Bilangeli. Tous on va moi Moukier et puis on les a na batanga et moi nous vivants. Et ça te gaz à la tête. Le roi Aza awa ngana la c'est déjà bolingonga. Et puis bateau nyos wa Holanda biso coup de fil. To le bité ke auto cheli yakawa te. Coup de fil ka ke okenda ke ozongaki et ça la fait bien. To yandana nous ba œuvre il y a 6 fois Mobik ici et puis tozonga pour te continuer la question la biso. Puis nazala kinango.
La police bapekisaki makambo etonga mwana yebela bimbo eswaka tika lokolo na ngai tika lokolo na merci pour l'élément oyo esali biso vraiment plaisir s'il faut de dire on a bana soutenir ki on a ndinga musika po bat batika biso te bazala ndinga musika vraiment maman Isan à partir à Londres. Ouais. Merci beaucoup. Elle nécessaire et otindélanga ba prière, ba prédication et puis elle est vraiment ko fortifier nga et ba bazar vraiment moi belé mon vieux J3 depuis les États-Unis à Tikengate. Donc voilà. Aux 30e dans Libota. 6e. Combien dans Libota? 8. Moi quoi qu'il y a tout ce qu'à la 7. Ouais. Ngana 6e et puis mi balé ba simananga. Tant on a ba oni kuna wanda songer peke dans ça la comédie ngana on a na artiste to ba benda robenda. Non na banda en fait na banda vraiment ba biloko na sala na église catholique déjà na pesi bande konyo so ya groupe K ya Saint Alphonse Mbote. Il y a Fabrice Toko, il y a Madame Lepira, Bambote vraiment, il y a Yannick Toko, et puis il y a Didier, il y a Mavambu, il y a Claude, il y a Ngati, donc il y a encadré dans l'église catholique, dans le groupe K. Donc déjà, à partir du groupe K, tout le monde a déjà un théâtre, mais après l'église, qui sont une église les pains de vie. Donc on a dit sur l'église catholique, une église des réveils. On a dit une église des réveils par pasteur Gustave Kasson en Apiembote. Place au Wapi, on a dit sur na kutanana ba ene le quoi ba Mike la Duchesse, ba Bobo Manoka, ba Boss Kande donc ça vraiment moi belé. Et merci na ba onion so reconnaître bango ndeto lobeli mambu ya emono vivant et ndenge pe na kino na rythme émission o ezali parce que nzambe aux témoignages. Exactement. Ba tu belé ba Hollande yango ba capable ndenge ozo sekala mo ba question mo boye on dirait te ngapo na ngana minute ezalo rola ndeko na biso azaki te akenda ki ezalo rola mutake maternité tant on robima faut ba sepela mutake opération tant on robima faut ba sepela et na ba séjour nyonso sali na SIDAF et lobelioni namoni les sous importance ya vie autant namona les gens soutien te. Oui. Mais namoni sous importance sa vie dans le sens oyo kaposa tam susu ya tambola ou encore ya osepelisa nzoto na mambo to lukapeka tam sukosala mais la santé ne permet pas et puis ces jours en Afrique du Sud et vaccine nga sundamba bolingo na o déjà ndambu nazala nango pe monita to na bomoi nde lokwa kanza embaka tango zana bomoi tango makasi ezana nzoto yebisa famiko lingaka bango liboso bawa tu vois tant on a makasi na nzoto boye faut na yebisa Joe Mystique na lingaka na zela Joe Mystique da été akena li feloto na lolate pona lobana lingaki Joe Mystique donc et bakisinga moi bolingo mo li sous son verre mokili puis envers batu ouais. Si faut avoir la question mon que non quand à lire oyo et na ba mélomane bien na ba fan ba tu belé ba lobarake ba fanatique na biso na ba to balanda biso ka tant to mona na bo ndé en plaire et ba tsamaka mingi balinga biso mais est-ce que pour yo pesa ki bongo ouais mingi balinga biso pour ebi so ezambotama na yo sele vidéo anga mo bik ça sele anga vidéo fele na pesa ke lo tende ba pesa ba tu mususu moni tant Mobik c'est un maladie, Mobik c'est un macacité. Bon, ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent. Bon, on en vouloir, n'en vouloir parce que Moutois allait censé, il y a aussi un battre les Alain Zambé. Les Alain Zambé. Mais merci na bande konyo so ba tchenga vraiment na mabondeli na moni bien que na que mon publication on a koufi na sali boy na za entre ouais la vie et la mort entre la vie et la mort bani moi ba page 4 ouais
na comprendre ki bande ko ba page faut ba bana na bango balia faut bana na bango batanga faut ba bakisa ba abonné belé mais ba tenir compte na libota na nga ou encore na na bande ko na ngape mais na kumise kanzambe et permettait na comprendre que nazala pe moi aimé na batu malgré batu msu ezala bazalaka wana po no telemela et moi il fallait kufa hier sakana kanzambe je sais pas na sakana nzambe na sens nini moni na batu msusu bazala ba ignorant na volonté na bangote bazala ba ignorant pour beaucoup ko différencier marambouté mingi ba déverrouiller matoi mais ba verrouiller mental na bango comprendre toujours attend yo comme toujours attend maniolaté olingo lo baré lo mon boé o réfléchir na yoté tellement yo kanisa ndenge yo kanisa wana yo lobi na yo mais nzamba za bolingo nzamba bolingo ni c'est passé na onda kana kiva. OK. 2 mois, 1 mois déjà. Donc on a presque 2 mois, 1 mois et 3 semaines. OK, presque 2 mois. Les lots qui kolobak peut-être là mususu makoki monanaki yo ke Afrique du Sud ozongi et puis na bande konyo so là mususu ya ba théâtre o lele bazana makoki te o bazape na ba kamo ko pe ya grave malgré que batu mususu bazana ba carte na ebite so posa na carte wana te ngaza ngoti ba pisa ko pe carte te na zo ngoti na association aux apete na association to pesa ba mbonga ba ya adhésion ya adhésion ouais toujours feedback te ouais donc to zalaka wana pour nous soutenir ba bilonio ba initiative nyo sto malamu. OK ezaki ko landisa mana question ya koloba boye ndengo tala kana mususu batu bazala célèbre et de le bazala sous la célébrité te ba vie pela mususu omona ke ah vie o penza azaki pena groupe salongo ye pena joie pena à l'époque mais le lolo mususu ndenge zalaka eza sous bonté yo moko prévoit ya ka vie na ondenge ni tant omona ba réalité mususu ya ba artiste comédien na sala effort na bomba ndambo na lia pendambo parce qu'on ne sait jamais libanga lizwinde ke chako go sekarate pour prendre que le roi donc na ndambo tozwaka parce qu'on gagne pas trop son avis to gagner belé même na bato botala na yo moko contredire nga déjà mais na ndambo tozwaka tout ça effort to kabula sundambo wana moni ko épargner ça la paie bien ata na banque te ata na ligne zanza no mombo ata na caisse moi libaya o bois qui moi 10 francs moi 5 francs lobby ko sunga opé so zelitam so c'est le mombo aux yeux en côté et ko permettre à naftano ndako donc voilà. Tous les ressources non température na biso ya liboso o ezali voyage pour na opération est-ce que balongoli lisasi oyo elimwa ki na kati ya nzoto to ezalaki urgence pour na ni soko réaté biso et puis eumele esali combien de mois banali ba soutenir yo pour na makambo wana et les canyons sont bien en fait lisasi na Ziongo le 28 septembre 2018 juste na quoi venir na ngana matete dans liboso ba bovike umba nazo lisasi wana et ça déjà 3 ans lisasi ndolo otuni soki ebimite non balongoli yangote batiki yango possibilité olongola yango ezalaki parce qu'il y avait vraiment des appareils esengelaki mais place balle ezako se retrouver le médecin ont jugé bon il y a aussi kango bongo pour éviter ba préjudice mususu donc possibilité zala ki mi balé soit et ko sala ke na sala na koma paralysé à niveau kingo ou soit na daé donc ndé vraiment ba souhaita ki batika ngo bongo mais tango ekotanga ebuka mâchoire et il y avait ils avaient na mukwa moboé déchet mo mukwa et aka 3 ans après komati a place na koto non na million boité na ndinga kati kuna ndinga libanda pardon tango ekoti ebuki mâchoire police c'est kota A comment ekoti yango ekititi colonne vertébrale et déchet mukwa wana ndé aka ovanda ngana donc tina ndao konyo kwa mani nezala mukwa wana manque ba sommeil muzala vraiment mukwa wana
Dieu est bon, Dieu est grand. Mouko on a balongoliango, donc maintenant ça va. Donc Nazasko bien. Pour ceux qui a question dans les aliba ONG, en fait, Kokinanga en Afrique du Sud. Ouais. En fait, Nazaire déjà dans Makanis. Ah, non kapasi, non kokasuste, non forcé sous autoté, non tourné na vandi. Nazu appelle à pas tout solo. Andeni, ah mais non monoté. Oh là il faut activer ma kamunabi. Ah, non il faut activer ma santé permettre santé permettre de mana qui ba pour na tournage c'est nga énergie hein. Ouais. Ah nini susunabi non licence nazalana. Ah ouais, natala une fois. Natala on a émission, Natala on a Frank Stemai, Namonaka, ou le bimambo licence. Bon, non rappelé. Ayo rappelé nga, ay singandeni na bengi Christian Bosembe. Merci Christian Bosembe pour tout. Donc tant a bengi Christian Bosembe. Christian Bosembe ndé ça américain ça la moi ba démarche. OK. Na niveau ya fondation, ya maman Denise Nyakero Tshisekedi. OK. Donc ndé 3 jours il est écouté. 3 jours il est été compé déjà boule les élèves au Afrique du Sud. Soutien à la fondation et permettait vraiment de se déplacer. Denga moko projet zalaki na lugana sala. Libanda ya Afrique du Sud na sala ndé na raté ko ça en 2019, c'est-à-dire na lukata ngunda moya mutu ya fo na kena ko hôpital à l'état ya ofele parce que déjà ba pris na ndo mona na hôpital wana déjà ezala likolo ya ezala vraiment likolo ya bozwinanga soutien à fondation Denise Nyakero Tshisekedi de permettre vraiment na kenda Afrique du Sud et puis na zala na hôpital privé pour nga ba traiter nga mana passeport. OK. Ba traiter nga mana passeport bien que coût ezala qui élevé mais comme fondation ezala wana sima nga de nga moko pour na santa qui ngo vraiment tie donc na saliti ba na koti na l'équipe na opération ma ministre l'équipe donc voilà pourquoi ça va pasteur ba on se sambela pour na yo et puis pourquoi ça biso opération à mondini parce que ba tebele ba mona onka lokwa na msumo blague donc na ba coopérer nga mais au santé qui on est vivant qui on est ozaki na itani ah capache pour qui mettre ba WhatsApp ouais je t'ai dit donc oui ça penza yo momo na vraiment que ba solo lino na no hotel ceux qui ba fongolo awa ba longolo ngo opération elle est prévue pour 30 minutes elle est vraiment prévue pour 30 minutes mais tout ça les 3 heures du temps. Ouais, c'est seulement 3 heures du temps. Kapachinga, ils allaient souster, ils allaient souster, ils allaient que médecine en Afrique du Sud, ils allaient qui évoluer ou encore avancer, mais tant que sous nation qui pète les lots, merci ou encore na solo landé non solo là. Donc, bah expliquer vraiment que nous allons souster, donc c'est nga qui fallait ba côté ba caméra sous l'anzoto pour que ba mona sous place donc ba ta ligne sona ba pareil à réanimation na ligne que bunga pe donc nyonso ils allaient déjà sur place dans la salle d'op koto bota la tension koto boyer donc on va remarquer que anesthésie qui est aussi la menga non bouger té ba meke un peu ko réanimer nga non na maboko nde biso pe to sala ba moni au fois pareil à mondele koti bloko ana mbala moko yo chaka chaka na mitema na maboko bache mbala moko nde na ki ozonga après avoir ko sala opération mais sikoyo ndenga mona lobi ke okubanda mbala mo musala toza ba repos to répondre aux yeux déjà on est coquille na zui repos on est za bambangu wa ozomuta koloba magé lo bana moi ba douceur mais moi okima bambangu des fêtes na mataba mi non mais non c'est bon les athées qui est pour non forcer ou encore nini normalement pour au paiement mais ndenga kin so pemi la santé n'a pas de prix mais ndako ba fofuta c'est ça yomofolia comprendre papa famille donc bikaka yango wana tozongi déjà mon activité nauti déjà ko sala elo aliboso na Bellevue TV na école comédie je crois que bat ba Holandango bientôt là
Donc tozongi malem bien que to vendre mukie to on a fait pas coup de fil, il y a bande copé théâtre les sanga la binondé mingi vraiment mingi nebi ke bazale pe na occupation mususu ou encore banda osambela occupation est tchaka non kapashi mususu akobe ngote masambeli pona o mususu abengi ote engelo batega na poso kufa mususu ezaka a ebinende te kezala ke faut quoi assister pour tu peux bando ka songo greco hein si ba moni pena ke pote bimi place tu ka essayer hein. Bon, Moni, ce qui est vrai, on a vraiment non, contredire. Et ça, ma collègue, Moussou Bandol, Greco. Ma licence. Si. Ça, licence, ça fait. Non, on a pu vite parce que, na enfant mystère, des enfants, n'a tina comme Aboué Kapachi, son homme n'a bête le parcours. Au monde, on a au tcha, au bimsama, le beau pessinga beauté. Et puis, il faut que misara nzambe. Et puis, on a confiance en Nzambe à niveau mon boy. Donc, parcours, on a salé au Valé à Baka. Donc, ceux qui ont vraiment élu des dieux, Moli mon épémi gana qui m'a chouette. Ce qu'on dit, par rapport à ça, Nafsida fa balobi peke, par remorquage moins tondé. Pour la paix repos exacté. Pour les élèves vraiment repos. C'est la systématique de la non, donc mes élèves de Afrique, ti Asie, Océanie, voisin Mouzouri. Je dis que la santé n'a pas de prix. Ah, dans la réponse qu'on a nyonso et salami déjà. Nyonso. Donc soda donc. Nyonso. On a sali kunaka te na sali bachoté. OK. Voilà. Na kindema mambwani et puis batu belé na babete mabaku. Ouais. Ba mone ba fiche na ngai fa na za événement mobwe. Déjà ngana kindema mbo santé. Oui. Kindema mambo santé. Oko silika mais so na yaki show na damsu na ko ina dai. C'est ça. O memi kolos. Après yo molo baka on ba congolais matora mayele te. Yo moyebi ke oye makambo nini windi ba congolais tozala toi bongo mo ba komi place na yo so ça li bien mo donc bizarre donc na vende na trop na chambre na ndako ko se concentrer donc et l'équipe vraiment bien quoi. Et l'équipe bientôt qui est libéré 6 fois pour naviguer que tozonga et sous na ba show le zara enlever les rideaux n'engeza ka remercier batu ya Kapashi TV parce que si tu as pas chimoté mozala nango en tout cas non senga ta ba congolais ndam bazala nango ndam ça va rokokango ndam toi batu ya mo to betana mabaku to silika ka to sala ba to zo en main côté vraiment il y a union fait la force som tazana yo. En tout cas, force et zala. N'a des musiques en tala, il y a des fois je pleurais. Merci l'été à Kanda. Na mon vraiment ba soutien la musique. Na mon ba soutien la musique. Bon on des alaka. Au Vandi, au monument qui a bandé kono ba olo belaro. Bolo belanga te pour battre langa chinchani, mais bolo belanga pour bato balinga mobiki ici. Ba prier pepo nanga, ba ke absence mobiki ici et ça pour na santé. Donc c'est comme mobiki si déjà zongi mon na tatale kaya. Au Tchetembe na fiotoli. Mais on le voit les bandeli ok bah te belé bah mon soutien nous on a déjà bah tu me peux pas interpeller rayo kende nyokolo bah mobiki ici ndengenini les ara non stressant de stressant pour la simano ape bah moi dit mobiki bah 20 mobiki bah bibi gloire à Dieu wana non lo basiko et le kumu pour ba lité akanda pe ba commit yeda komi mo bibi babimi yo en fait biso to ndeni biso to zake soka esimbi esimbi ngapela chali et puis tant Hollande boko yosko komolo bake mutana nde yo la lienda la lienda yo ça na ghetto et puis olo on bateau ba mayele okava oi balandanga ngakolo idéologie ouais biso to landanga ka chouette mais en fait na sepela na rafière biso pesa na bakulu te belé totala na yo ka sonité lo baké natala bakulu te belé natala ba président na vie de loin natala ba président Fiston Sai natala ba président phénomène la die sobé natala ba papa Tito donc na kimobi qui c'est na kolo beza ensemble ya bato na nyonso pour kuta pe ki kalunga na kati
so talima mobiki ici na otalima bien au moins moi qui kalunga pesa en kati o ka pe zwili ngala mo boye yo mobiki sande nini donc total à rapper il y a bien ils allaient s'auto reconnaître et ça la force et puis et là que ça sens tant sous il y a bolingo o petozana entre biso na biso. Mais ceux qui na comme ya net na ignorer ba ene na sala net ndenga na genre pour na zuma 2-3 appels ya battement bo balobi na nga na za danger wana eza wana créer tombe na nga moko donc tant Hollanda faut ndima peke na landi. Na moni affiche moi bima qui a saï na Olympia on dirait de l'autre moni artiste na moni Roncia Zénith côté na Olympia ba et comme bima na vu ba phénomène combattant en tant qu'artiste ko lo bani terrain na bino pe ya moi bloqué pour bonga mo kende pe na moni we ranilé Kofi anilé ba artiste pe batambola nzela mo kana ba musique pour biso so ba artiste déjà makambo na fameuse ça la passe et ça la passe biso na biso to ba congolais to ko bomana te na ba bande ko na biso ba uta ba na Suisse ba na France ba na Belgique biso nyonso to za ba congolais et puis to za bandeko c'est vrai mabe ko zanga te ba ko swana ba bitumba mais to yina na te na niveau ma ki na komi na souci ndeko na nga kufa donc et c'est un dialogue. Et c'est un dialogue pour que l'activité zonga mon culture na biso photo tombolango tant on to presté na ba salle ya minene wana et ba que ça peut moi cote par rapport à culture na biso en tout cas en vouloir mututé chacun est libre ya okanisa ndenge il faut kanisa mais ezala na ya motende kabola biso comprendre toko zale sika moko mais tout ça na biso pe na ba divergence ba idée ezala na ngope capacité binde tokenda na ngo te mobiki si ezala te capacité nga mona ra bende ezala beauté mais tout ça ka eloko moko toka eloko moko to kabwanité na respecter opinion na yo respecter nga bon tout ça ndé nini te moni par rapport à biso to lobebe po na boye bon biso siko to zape na posa boye to ça ndé nini to zui compromis moko sili na ngo. Donc toi congolais bisonioso c'est vrai ata tolobio na koma belge na koma français na koma indien na koma hollandais mais le Kanzabi même si tu pars n'oublie pas là où ton cœur a vu les jours donc c'est très important nga vraiment na yo kaka lo Kanza mingi na yo ga lo Kanza so na lina concentrer vie na la musique qui a lo Kanza parce que ana mate ya moboe ni to salité et le belo ni na ndenge na musika na ndo yeboe moni ba jeune frère ba beti quand même moi ndika na bango un père en tout cas coup de chapeau ba frappé et puis là on a sepeli parce que pour ma toute première fois na moni type moi bimi ya ba congolais batu ya ba catégorie presque nyonso ba réagir les pasteurs les nani en tout cas coup de chapeau na bandeko mais seulement pour moi oh délai ma personne t'as beaucoup Kapachi seulement espoir faut la kaka espoir faut la ata to saliti na sukiti na mutu on peut pas perdre l'espoir c'est ça donc tant qu'il y a la vie il y a toujours l'espoir donc nga atana personnellement atana sali belé ou encore na sali mingi on s'est posé sous la question belé on continue toujours kako sala mais le message par rapport il y a au bandeko balobi en tout cas ils ont ba fait moro réel auto oui ko ignorant ote hein mais tout ba pe qu'ils ont belé tout salité na kati nzembo na placement bonoka toteki ba shimbo ki banini même ba bengi bisoka ba fainéant côté msuso tali ba benga ba fainéant pourquoi parce que muto aza bosser tant on travaille même on te kilo na muke faut azane ne konzone mais ce que so obi mana Kinshasa tam so batu belé ba habiter bat batumbi sa ba barana nyosto monera ba coopérant donc na teki na bimi na tongo na teki shimbo kinanga na teki nanga mais na soir na mbongo na tekeli na ke na ngoba pona edi lobi sou no bima ba benga ngo taux du jour or vie et économie mikolo kokana ate comprends
bato mosusu batraité bato mosusu mpe bafainéant ezala par rapport tam so bacomportement ya genre wana oza no bosser mais osala nango ndenge nini wana ne continue mwa moke me wana 5 femmes 5 chéri obeta alemba obeta matete obeta alimete obeta ngaba yolo ovandi mpe na bayeha yoloba biye fokuna kotisa su petit mwa gombe wana vraiment tu gagnes combien tu gagnes quoi donc espoir eza toujours to perdre espoir bien que to sali mingi on peut pas perdre l'espoir pour to sali mingi mambo sali ya ebele na mboka na biso merci 6 fois to comme sur la souka ba remerciement na banani et puis merci d'être parmi nous en tout cas na sepeli makasi merci beaucoup Cynthia Kapashi ngande fona remercier une équipe nyonso en tout cas ce qui est bien pas bino awa tous à la cab invité en dehors en caméra tous à la vraiment bandeko parce que Kapashi mobiki sindeni kuna idor Kapashi solo là qui mais dans la Kapashi betelo mon ça l'est bien tous a peu ba coup de fil na bat musupe ba balinga mobiki ici ba bengenga à partir ba émission ba mona ko salaki en tout cas merci na Kapashi TV et puis na bandeko nyonso merci na ba master na ngai merci na ba master na ngai oyo baza nyonso pona nga Matebu Chic Choc oya koma boa vida Matebu kala la wetu merci na Seven Chine Bofoyang les multicolores merci à Ron Siakoukiel merci na Aïda merci na Lianza merci na Papa Vie de Loin merci na bandeko nyonso ba comédien le pasteur Lité Akanda donc bandeko nyonso ba soutenir nga de près ou de loin merci et surtout Aïdor Bokwala Aïdor donc au monde muto aussi a sacrifié vie na e yo mo vandu tali muto intérêt les anini bon malam et puis merci na pas tout solo na nyonso parce que pour to comme à niveau na ken d'Afrique du Sud des appel à pas tout solo ana donc n'était pas tout solo na carrière na a contribué belé déjà ko kenangi pas vie de loin yé na non Fuji OK donc babimisa mala Fuji abenga vie de loin ya demisila ndeni bambongo na babi fo futa ngokuna pas tout solo ka moko vraiment et puis lelo abengelinga Christian Bosembe nanzela Christian Bosembe fondation Denise Nyakerope et Suninga en tout cas on koloba na fondation Denise Nyakero Tshisekedi ba acte boy faut ezalaka et puis ezala continuel ezala continuel ce qui est un peu étrange et bitan on est envers nga bakanyinga munoko mais il ne faut pas crier c'est ta santé d'abord koganga noté to sala te po mokile mona mais biso rôle na biso ezali ya osunga bato nyonso boza na ba difficulté na ba makambo mobo donc tout moni na kenda sans makelele na le KPTO na sala boy na zongisa boy donc merci na fondation ya maman Denise nzambe ya pambola bine puis na bande nyonso bochenga na mabondeli mobiki siazongi donc naza déjà mon atatale ka na zongi donc mikolo ebanda awa bomo na déjà to salara nde to salaka yo asikeza Kapashi to betali solo ya betali pona Kapashi so to betali solo kuna to beta omona kinalité Maître Van Damme Maître Van Damme en tout cas Maître Van Damme Maître Van Damme atikanga te là atika bino la continuité atikanga te OK moni bilo nyonso na lia kuna ya kolia Maître Van Damme ye Maître yazane millionnaire te pas millionnaire baza pas millionnaire baza mais yazane ka maître abundana cash Maître Van Damme champion Emani Saga en tout cas bah merci Nabino mon vieux Bali merci beaucoup moni ezaka mbongo te considération na kibomoto donc na pesi bandeko nyonso Afrique du Sud mbote na bi que 2 fois na Afrique du Sud na prestété na prestété na ya kama mbumo boyo santé nini boye mais tout on attend on a contrôle na bi que na déjà bien na les champions n'est pas poison Kasereka to zalawana champion Kasereka bambote belé na bandeko nyonso na pesi bino bambote quoi. OK, merci. En tout cas 6 fois Bobby qui merci d'être parmi nous. Merci à John Mystique pour la réalisation, Landela va faire
merci d'abord on nyos bazolinga biso numéro ya sifo ezawana bomoni ndinga lakisi eza quand même mablo relaxate parce que to babaki bakanga okanga munoko bazaki là musu komona déjà loin pour mokilio ba ko lora na munde kono te mais à côté dio moi to komara keba tindika chakal keba affaire keba merci d'abord balandi biso ba bote mingi et merci la fondation bato nyos balingara biso en tout cas merci garçon Siki pour la disponibilité en tout cas pour l'assistance merci d'abord balandi biso mais artiste azala qui taillé bobi ka ndenge zala faut soutenir sika moi sandala sika moi ndenge zala ka moi lo so moi ni wanga lubiete mais to ye bakna ke bolinga biso za rate so bomoni bo tala ki ona te ye monda zana a rectifier ba komo mususu abactifier ba komo mususu parce que tant on a recul ndenza balinga mingi pour réflexion et mentalité susu. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Bye. CGFL Anamongo Luanda Mosika na Hotel Club Santerna Kolela Pesanga encore une fois chance to solo la Tobo sana maso ya mabe eleka Bilobela ya batu na sina bwaka pembeni na kotala seyo molongani wanga dalingi yo na kolinga yo wanela kana pesaka nakanisaki nakoki kovivre mozemba sayo nakoki te tosolola lelo tobandela lisusu baproje na biso fufo kelekele ya likama mwana wa sango tomali mobali oyo ya boga basi balukaka azali awa pembeni nanga ye wana nasala manje ya kolia biboke ya malangwa na lituma ya balokele 1, 2 présentez vos fringues et soyez bien chaussés ambiance Général des FAO Hotel Club Santerre Kendese Oliboso Erai musique Ekoko logo Nyamati la toi Kera Yokase Yondo. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House.
Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama Kapash. Yo poza. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezape na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Na ndaku na yo. Na ba petit colis. Ba ye ko tikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omonique na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Kapash TV. Kapash TV.